Ba tata wa mama bande kuna pesi batonyo sombote oba kolanda video ya lelo. Ngai komo nanga Clarissa Kwalabi Banata. Na video ya lelo to titre ya Congo Brazzaville guerre ya Bekuri. Donc lelo to kokene na mokuse pana ko sosolisa bato pona nini babundaka na kati ya Congo. Eloko nini eza na kati ya Congo? Est-ce que politique ezalaka kuna ou bien ezali mafia? Mafia à ciel ouvert ou bien politique? Est-ce que bakoko sala politique na bato bazo sala mafia? Bato bazala mindoki na bango, bazala ba milice na bango, bazala ba militaire na bango, bazui Congo Brazzaville en otage. Nzo Mathias alobaboy. Alobi no moni sasunge sonde ngazali wana. Azali na ba militaire na ye, azali na ba milicien na ye. Nzo Mathias asa bimisa ngonyo so tu me bato bazo kanga matoyi. Pona nini? Parce que bakisi o batia na ba rond-point nyonso tu ya Congo. Nyonso tu ya Congo mobimbeto na nika na bakisi. Pona bonjolo babinga ngo bonjolo pona boyoka te. Mais awa siko ndenge to komi siko carte sur table ba carte nyonso tout ese betami. Et maintenant bomona ki nini bomona ki que basali réunion na oyo banani bazaki kuna bata Congo Kinshasa basi balobi. Bata Congo Kinshasa balobi boy. Balobi bomoni Félix Tshisekedi asa somi ba drone. Ba drone. Alobi asa somi ba drone. Même ba réunion na bango bazo sana oyo kuna biso tozo mona ngo. Alobi bomoni na oyo bako kuta na banani. Balobi Joseph Kabila zaki kuna, Corneille Nanga zalaki kuna, na ba mususu bazalaki kuna. Donc ezola ki sa déjà que République du Congo batikala ko sala ngo te. C'est pas parce que bato bazo yaka koloba que non bazo sala bato bazo sala politique, bazo tia débat ya politique n'est pas mafia ezali. Pona balakisa na bato que politique ezali. Na kati ya Congo politique ezalaka te, kuna ezali mafia. Bawelaka nini? Bawelaka pétrole ya Congo. Bawelaka colton ezana kati ya Congo. Bawelaka or ezana kati ya Congo, bawelaka ba diamant o ezana kati ya Congo. Bawelaka ba minerai nyonso tu o ezaka na kati ya Congo, bango nde bawelaka ngo. Ezali mafia na kati ya mafia. Donc ezali na ba oyo bazo contrôler pétrole, ezali na ba oyo bazo contrôler ba or, ba musu bazo contrôler ba diamant, ba musu bazo contrôler ba cuivre, ba mususu bazo contrôler malakite, ba mususu bazo contrôler biloko nyonso tu o ezalaka na kati ya Congo. Kuna ezalaka na politique te. Toyokani? Politique kuna ezalaka te. Donc soki moto ayena logique na débat ya politique et pas mafia ezali, c'est que ye moko pe azali na kati ya mafia wana. C'est-à-dire soki moto aye na débat na logique ya politique na kati ya mafia, c'est que ye moko azala kati ya mafia wana. Est-ce que bakoko lobela bakamba ko sala débat ya politique na place au mafia ezali? Na place au mafia ezali, toko lobela kaka makambo ya mafia. Mafia ngo ezali ni? Mafia ngo siko monisa mino? Mafia ngo, est-ce que mafia o dozo lobo e monisa mite na kati ya parlement wana? Est-ce que premier ministre wa bengi Colline Makoso apesi ba documenter et pas ya Destin Gavé? Apesi ba documenter pas Destin Gavé? Mais quand il y a apesi ba documenter pas Destin Gavé le bini. Alors bien au moni sasungeso. Ba kosa ba tata na biso ba tata ya Destin Gavé. Alors ba kosa ba tata na biso. Et bana na bango ba koya ko kosa isusu biso te. Angwana Destin Gavé a telemi alobi que ndenge nini Christian Sassou Nguesso
akenda kosigner baccord na Rwanda na nzela ya Zoom na ntango oyo ezalaki bacovid awa ye akosigne biloko na nzela ya Zoom ye moko ye azali ministre de la défense te ye azali ministre de l'intérieur te ye akoma okenda kosigne kotekisa mabele ya Congo ye moko na barwandais. Maintenant Laurent Okoko oyo azali représentant ya pétrole ya Congo na Luanda ayi koloba nini alobi ye Christelle Sassou Nguesso ayaki asimisa nga touche alingaki baboma tata na ye comme Dos Santos moto apesa bamindoki mpona bakimisa Pascal Lisuba ye mpe ayi kokenda sikoyo kuna alandika lokola tata na ye alobi bon Dos Santos yo otiaki tata na nga na mokonzi tia nga mpe na mokonzi parce que tata na nga kuna mpe balingi lisusu te nga deja nakomi kiki le pétrolier nakomi na mbongo ebele nga mpe sikoyo nalingi nasala mafia oyo tata na nga akosala na continue mafia yango donc tia nga na mokonzi nga mpe nakopesa parti ya mabele Dos Santos alobi niet maintenant wana sikoyo ye kiki ake kotala sikoyo Kagame comme Kagame aza na plan na ye ya kozwa ya kosala tuti power na kati ya région oyo wana ya Afrique centrale ti na Afrique du Sud moto azotanga yango ezali nani Nzo Mathias alobi ke botala plan oyo ya barwandais oyo balingi kosala yima empire yima tuti na kati ya Afrique centrale oyo nyonso tu te na Afrique du Sud donc basi badwi déjà RCA balingi bazwa Congo kuna na est kuna na RDC bitumba ezali kuna maintenant bakende na Zimbabwe te na Afrique du Sud wana ezali sikoyo boye plan oyo ya batuti moto azotanga yango nani Nzo Mathias bon maintenant sikoyo Destin Gava alobi ke bino bosuba mwana wapi moto oyo azali bato oyo bazala kati mboka oyo ezala kati ya bitumba lokola RDC ezala bitumba na Rwanda bino bokokenda kosigner baccord na Rwanda te elingi koloba ke bino bozali na nsima barwandais donc Christelle Sassou ake kosigner na Paul Kagame elingi koloba ke ye azali na nsima sikoyo ya barwandais. Mais bino omonaki Sassou Nguesso akendaki wapi Sassou Nguesso akendaki epai ya Poutine no akenda kolela kuna epai ya Poutine mokonzi ya mboka amonaka diabulu te mais ye asa amoni diabulu elingi olobaka ya ye ese esili ake kolela epai ya Poutine kuna Poutine atiaki ye médaille mais kaka Sassou Nguesso wana mpe akendaki kuna na Rwanda kuna mpe na Kigali bapesaki ye mpe médaille. Mais maintenant awa boye Poutine bango basali BRICS na bango kuna na ba brésilien na ba iranien BRICS o bango basali wana ba lobby siko na bata zone ya SADC ni RDC na région nyonso tu ya Afrique du Sud wana SADC elingi oloba communauté ya bato oyo bazo na ba frontière na bango mobulu etika kozala basigner baccord wana ke na ba frontière na biso nyonso tu awa mobulu ekozala te. Balobi maintenant na Tshisekedi que biso BRICS tozala nsima na yo donc yo bombarder Rwanda kuna biso tozala nsima na yo kozela lisusu te bombarder kuna na Rwanda kuna biso tozala nsima na yo ye moko Félix Tshisekedi aloba nini na likolo ya kasi ya TV5 monde aloba nini alobi ngai asina somi ba drone na ngai alobi na sina somi ba drone tango Tshisekedi ayakaki na les 3 sommets alobaki nini alobi moto oyo azotianga mbeli na mokongo ezali Paul Kagame na Sassou Nguesso aloba yango devant na kati ya Brazzaville wana donc ezali likambo ya pétrole ezali likambo ya coltan ezali likambo ba minerai donc ezali likambo ya politique te donc oyela biso ba logique ya politique na kati kuna te
parce que bayaka kana logique ya politique na kati na bato oyo bazosala politique bayaka kana logique ya politique kaka na moto oyo azosala politique mais moto azosala politique te moto azosala mafia oyo azokenda koluka or na diamant na pétrole ndenge nini yo yela ye logique ya kotangaka loi ya azali contre la loi moto asalaka mafia azali contre loi na bino oyo bolobi ko bozotia ye azali wana te ya kasi biloko wana nyonso akamati Congo en otage maintenant sikoyo akoti siko na est kuna yepe azoyiba pe bakolto kuna na est kuna ya RDC kuna azoyiba pe bakolto kuna aza pe na bamilicien na ye njo Mathias asa alobaki yango maintenant mwana na ye akolaka wana amonaka ndenge nini tata asalaka kimafia mwana pe akoti na kati ya kimafia angwana mwana alobi ko ngai siko pa nasala nani kimafia ngo ifo na boma nani tata nanga parce tata nanga abimina mwasi nanga ezali mafia na kati ya mafia angona Laurent Sokoko siko comme basimsaki touche ayi kobimisa siko mpoke alobino omoni zone oyo babengi ya RDC oyo ya Angola oyo ya Kabinda oyo ya Congo Brazzaville wana zone wana nani eza na baconflit nani tobongisi makambo wana te na dolizi wana nyonso tu na dolizi wana nyonso tu le poule wana nyonso tu okete kuna na bandundu kuna te na Angola kuna zone wana nyonso tu eza zone na baconflit maintenant bako comprendre mpona nini babomaki ne mwana ntemi boko comprendre mpona nini babomaki Angèle Bandu boko comprendre mpona nini babomaki Kolela soki zone wana ya Luozi wana oyo ya dolizi wana nyonso tu eza pétrole na pétrole malo il faut baboma ne mwana ntemi maintenant bako comprendre mpona nini baboma ne mwana ntemi maintenant bako comprendre mpona nini babomi Brice Kolela maintenant bako comprendre mpona nini baboma Angèle Bandu siko question sikoyo na bato ya Congo oyo balobi ke biso tozali bana ya dolizi biso tozali bana ya dolizi wapi bango mpo nini bazoloba te oyo balobi ke na dolizi kuna ezali ka na pétrole Laurent Sokoko azoyebisa bino ke kuna na dolizi ezali ka pétrole na pétrole siko bino bana ya dolizi bolobi boni boyebi likambo ya pétrole ezali kuna te boza bacomplice ou bien boyebi likambo ya pétrole ezali kuna parce que likambo bayeli bino ke awa biso tozotekisa mabele ya dolizi oyo tozotekisa mabele ya lopule ezali likambo ya kotekisa mabele ya lopule te ezali likambo ya pétrole oyo ezali kuna ezali likambo baminerai oyo ezali kuna na mboka na zone wana maintenant sikoyo bino olobi nini awa Laurent Sokoko sikoyo asa abimisi poke yango parce que na kati ya parlement bazopesa bato badocument oyo ya lokuta oyo bango bakotia ke no biso tozotekisa mabele mpona sikoyo biso tokunda pilipili nde lokuta parce que aya mafia ayaka toujours na lokuta maintenant lokola mafia eyi na lokuta ndenge wana maintenant sikoyo Laurent Sokoko alobi ezali likambo ya mabele te ezali likambo ya pétrole awa nga moto nazali awa na représente ke pétrole yango awa boye ezali likambo ya pétrole sikoyo bino bato ya dolizi bolobi nini bozali bacomplice to boza bacomplice te bozali bacomplice na kati ya mafia oyo eleka na kati ya Congo to boza bacomplice te parce que ndenge mafia yango ezali wana ezali ke moto na moto groupe na groupe ezali na mosala nango oyo ekosala maintenant chef ya gang wana ni bakamati Congo en otage baaveugle bakongole nyonso bakangi bango miso babombi bakongole nyonso tu bacharnier ezali moto abimisaki bacharnier yango ezali moto babengaka ye Jacques Sokuya nde lufulankandi Jacques asa aloba alobi bacharnier eza na kati ya Congo Jacques Sokuya aloba bacharnier eza na kati ya Congo sikoyo bino bato ya AET bolobi ke bino ozala bato ya AET problème na bino ezali basapeur
bino bozali bolobi ko bino bienvenue ma bile mono bino bozali bato ayote bino bolobi nini na mafia ozoleka no bienvenue ma bile mono bino bozali bato ayote bino bo expliquer na ni bato mafia o ezoleka na kati ya Congo oyo bakenda koyibaka kolton kuna na o Sassou Nguesso azala milice na ye o nzo batia sasa loba deja akenda koyiba kolton kuna na est e Félix Tshisekedi ayaka kolobango bolobi boni maintenant sikoyo na kati ya parlement balobi na bino ko batexi mabele ezali kama mabele te Laurent Sokoko ayi kolakisa alobi ko ezali makambo mabele te ezali makambo omunari alobaki wana kobopesa bango kaka pétrole ezali kama pétrole melo bino babata ayo te bolobi nini mpona makambo ya pétrole oyo mafia ezali na kati ya Congo donc bekuri bamafia bazobunda mafia na mafia bazobunda maintenant bakenda kosala réunion kuna na oyo no bino oyoki sikoyo bata Kinshasa balobi Joseph Kabila azalaki na réunion basalaki na oyo wana Corneille Nangaa azalaki kuna na réunion bongo asalaki na oyo wana sikoyo bino bata ayo te makasi na bino kozoka ngo kana basapeur bino bata ayote makasi na bino kozoka na basapeur bamilisi oyo baningi basali baministre bino sikoyo bolobi nini bino bata ayote makasi na bino kozoka na basapeur bokenda bitumba na mafia oyo eza na kati ya Congo so bino osalaki balekole na bino ba ayote wana ezali mpona bosima mindoki ti bokenda bitumba na mafia parce que na kati ya Congo eza mafia batika kosala République du Congo te bakamata nde Congo en otage bakamata peuple congolais en otage oyo bango babomaka ntongo midi pokwa et maintenant sikoyo bango moko bakomi sikoyo na kati ya manzaka ya nani ya Paul Kagame bakomi na kati ya manzaka ya nani ya Félix Tshisekedi bakomi na kati ya manzaka ya nani ya Sadek bakomi na kati ya manzaka ya nani ya BRICS ezali guerre awa boye na aire du verso ezali guerre ya ba drone ezali surte ya kopesa bato bamindoki bakendaka soki okobombaka bato te ekomi sikoyo ya ba drone na nzela likolo donc makambo nyonso bozosala na se awa boye ba drone ezosurveille na likolo makambo nyonso tu o Sassou Nguesso na bato na ye bazosala ba drone ya Félix Tshisekedi ezosurveille na likolo kuna basatellite ezosurveille na likolo ekomi guerre oyo elekana na nzela badrone na nzela basatellite donc Sassou Nguesso atikaka kosala politique na kati ya Congo wana te Sassou Nguesso azali na projet de société oyo asaka na kati ya Congo wana te ye asalaka nde mafia maintenant azala bato na ye bino oyaka komona nini boya komona ke Albert Lesembe ezalaka na moko wana oyo ayakaka na kati ya diaspora awa mpona koya koboma Roland Levi Nitu no celui qui Nitu moto alokuta mosusu ye wana menani amemaka moto wana oyo lopanza bamema ye na kati ya avion présidentiel bayaka na ye na kati ya France awa bwe mpona koboma celui qui Nitu oyo babengi Roland Levi Nitu celui qui Nitu mafia mosusu ye wana oyo azali na mafia na kati ya wapi na kati ya France bango nana banani na babeka Mbensa Bilal bata mafia na kati ya mafia ezali mafia na kati ya mafia donc bato baza na kati ya diaspora ya France wana batondani na mafia parce que na koti ya bango nyonso tu na kati ya livre nanga oyo nalobi ba vampire oyo bapumbaka na butu donc mafia yango bango bazwi yango deja na batata na bango na batata mwasi na bango na makango na bango na basi na bango na bamama na bango bazwa deja bondoki wana puisque Sassou Nguesso asalaka na basorcier nyonso tu ya Congo bafamille nyonso tu oyo eza na bondoki basalaka na Sassou Nguesso donc ezali mafia na kati ya mafia donc makambo koyela biso ono biso tozosala politique bino omonaka njo Mathias alobaka lisusu
bon moni basali conférence de presse wana Merasa azali wana Merasa ko sa eboso la conférence de presse na banjo Matias bon moni banjo Matias basaka isusu parce que yebi que za mafia la kati ya mafia donc mafia ngwe quantité na kati ya diaspora à France ba Roland Levin ni tout ba Beka MB Chabilal ba Albert Lesembe ba nani comment on Fai Mondama bandoki ya Congo bango wana Fai Monama moyibia ba photo ya Clarisse Akwala Albert Lesembe moyibia ba photo ya Clarisse Akwala tongbataka bango bandoki bango wana et maintenant tu balo banani na biso que na kati ya Congo batika ko sala République du Congo batika ko sala République du Congo te bino nyonso tout o bozo lo ba que non République du Congo batika ko sala ngo basala ngo te bino nyonso boza ba complice parce que bozali na sima ya nani na sima ya Sassou Londres na mboka lokuta na mboka ba mafieux na mboka ya bato ba bomaka bato o ezali na ba charnier na kati ya Congo et sikoyo bangantie basi ba telemi sikoyo bazolo ba sikoyo Simon Kimbango asa telemi André Matua asa telemi Angèle Bandu asa telemi ba charnier sa telemi pona koloba ko Sassou Nguesso na bato na ye bandoki bako boma bato bandoki o baloba ka vrai bandoki Nzungu déjà basi ba bonzaka déjà depuis kala Nzungu ese panzana déjà depuis kala Nzungu na bango ese panzana depuis kala et maintenant sikoyo ba komi sikoyo ko swana entre bango sikoyo et moi si ako loba makambo ko biso to ye na opération na nini na loi mwebara lokuta na ye Agnès Ngani mota lokuta ye wana mota lokuta bazwa mwasi ya bato ezali mama ya Sassou Nguesso te Emilienne mwebara azali mama ya Sassou Nguesso te Agnès Ngani lokuta bazwa siko mwasi angana o babengi Emilienne mwebara batiala kati ya kisi na bango pona basala ka mafia na bango bakena ko sala na est kuna siko akungo sala ngo siko na kati ya Congo basala ngo na Pointe Noire kuna bayiba na Pointe Noire bayiba na kati ya na Dolizy bayiba na kati ya Lopul bayiba na kati na est bayiba na RCA bazali ba mafieux basala mafia la kati ya mafia et bazala bato na bango na kati ya diaspora o bazo protéger mafia wana et bazala bato na bango pe na kati ya Congo o bazo protéger mafia wana donc kuna politique ezalaka te et maintenant sikoyo tango bango ba moni sikoyo bako sala sikoyo nini bako sala réunion na Oyo bango nyo surtout cadavre bato baloba biso tozo sala politique bino ozo sala politique na ba mafieux bomo lokuta bobomi Angèle Bandu yofele bobomi ne monatemi ya ofele boke ko boma Brice kolela yofele pona mafia pona lokuta pona lokoso ambongo elelo siko bokangami angwana sikoyo Félix Tshisekedi ayiko lobaka yo Joseph Kabila makambo biso to lobaki to signé ba pacte wana na ba Corneille Nanga wana na ko sala ngo lisusu te bino bozala na lokuta yo Corneille Nanga condamné à mort yo Joseph Kabila ozana lokuta sikoyo Sadek ba mboka nyonso ya Sadek wana ba Zimbabwe ba Tanzanie nyonso wana lobi yo Joseph Kabila oyaka lisusu ate donc mafia la kati ya mafia Laurent Désiré Kabila ye moko pe mafia monene bambongo na nyonso abotinda wapi na Zimbabwe Joseph Kabila yaka ko benda siko Laurent Désiré Kabila aba yaka ko sala sikoyo mafia bako sala bakagame wana esuka wapi babombi Laurent Désiré Kabila ayebaki likamango te ayebaki makamango ndenge bandaka te ya kotaka nde na katikati ayi wana lui ye akozala président batie wana babomi oh bako kotisa ye wana ezalaki mpona mabele ya RDC e nani akosala bongo Joseph Kabila eza lokola Christophe Sassou Nguesso ake sikoyo kokotisa sikoyo tata na ye wapi epa barwandais donc lilala akobota kaka lilala mangolo akobota kaka mangolo mafia akobota kaka mwana ya mafia kaka mafia na kati ya mafia
Et maintenant sikoyo Poutine azana simanani azali kuna na BRICS azali na bata SADC azali kuna na Tshisekedi na sima Tshisekedi. Maintenant Sassou Nguesso azana simanani ya Paul Kagame. Mais ye kaka ye Sassou Nguesso akena kolela kuna pa Poutine non. Ya kanisa ki Poutine azali aveugle, mais Poutine azala na ba satellite. Aye makamuna ye nyoso angata ye nga sala kana ba ukrainien. Donc bino ba journaliste à l'okuta, bino ba politicien à l'okuta. Congo Brazzaville batika ko sala ngote. Bozalika ba complice na Sassou Nguesso. Ezala ba Jean-Marie Michel Mokoko. Ezala oloba ke yo zali na sima Jean-Marie Michel Mokoko. Ezali kaka mafia na kati ya mafia. Ozala na sima Okombi Salisa, ezali kaka mafia na kati ya mafia. Parce que awa sikoyo mpoke se fongwami. O bino boyebi Masengo Tiase ngamo ko nazali victime ya Masengo Tiase. E moto afongola ka mpoke ango ezali nani Armand Mondiono. Armand Mondiono aloba na Masengo Tiase que yo azali na salaire na yo kuna na kati ya Congo. Ezali kola trésor mopao aloba na nani aloba na motabokoko oyo ya extra muzika. Alebi yo roga yo zaka na salaire na yo na kati ya Congo. Ba Camerounais o bavana na Cameroun bazana salaire na bango na kati ya présidence ya lokuta wana bazape na ba salaire na bango. Elingo lakisa ko nyoso ba point nyoso tozo lakisa wana ezali pona ko lakisa ko République du Congo ba tika ko sala ngote bino ko yela biso débat ya République du Congo te ezali te débat wana ezate. Bino ba journaliste à lokuta, bino ba journaliste complice tozo lobana bino ezali lokola Masengo Tiase azana salaire na yekuna. Ba journaliste complice Masengo Tiase ezana. Masengo Tiase ezali moto ya yaka kolobana bino ko botala ntumi azala kata la forêt na lobilo kutana yo Masengo Tiase na ba film na yo lokuto sala kawana ntumi atikala ko zala kata la forêt te ntumi aliena Adidas wana azala kata la forêt te. Donc awa siko Laurent Sokoko azo lakisa bino ndenga nini pétrole ndenga nini ya gérer que pétrole kuna aye makamba pétrole ako lakisa bino makamba ya pétrole. Makamba Masengo Tiase peza mususu makamba Laurent Sokoko peza mususu. Laurent Sokoko na iko fongola bato mpoke ya pétrole. Masengo Tiase yende moto ako loba na Mandiono alobi na Mandiono que dénigrer Clarisse Akwala. Awa siko yo siko Masengo Tiase obimi na polelo obimi na poisa. Omoni Laurent Sokoko siko aye ko bimisa vrai mpoke. Ye mota ye maintenant na vrai dossier o ya pétrole ya bosolo azo loba siko yo ndenge nini makambo ezaleli. Yo Masengo Tiase ya ko loba que droit de l'homme radio lokuta Mandiono lobi que ezali satellite o e contrôler que Congo. Ezali radio forum wana ezali satellite o e contrôler que Congo so boye bien ngote. Omani Masengo Tiase pa osuki yo modoko loba que ba finga ka Sadio Morel Conté ba finga ka Clarisse Akwala moda saka mafia na kati ya Congo wana yo motozo bomba ba corbeau oyo siko ba matwanisi basi ba bimiso na polele na mpasa obomba ba corbeau ozana salaire na yo kuna o wuta na Afrique de l'Ouest e bino nyoso tu obo wuta na Afrique de l'Ouest eza mabete mais siko bo loba ko bino wuta na Afrique de l'Ouest olio ko bozala ka ba complice wana kuna République du Congo batika ko sala ngote bobo manger le bandu bobo misi Brice Kolela bozana ba charnier na kati ya Congo et Jacques Sokuya sa fongola asa bimisa bakamango nyonso na polele na poisa Lufulo nkadi Jacques asa bimisa bakamango nyonso na polele na poisa Njom Mathias asa bimisa bakamango nyonso tu na polele na poisa et Destin Gave siko ayiko loba Destin Gave alobini alobi ngana landa ba politique oya mirasa wana te etalinga te alobi biso to sangani awa parce que tolinga to pesa réponse na biso na makambo ya mabele mais tozali na logique moko te alobi ngana kolanda makambo ya mirasa te engana zo landela Sassou Nguesso parce que bakosa batata na biso effectivement bato nyonso tu bakenda ko kodela kata PCT bakosa bango bazwa bakisa ba famille na bango bakangisa bango minoko bomoni mwasi o babengaka Rose Ngambu oya zalaki na opposition bomoni bakangisa monoko te
tanga ko kota na kati ya PCT akomi siko monoko okangama akoti na kati ya franc-maçonnerie lokuta na kati ya franc-maçonnerie bondoki nani azoloba makamba franc-maçonnerie oyo eza na jeune Afrique alors kuna bango basaka franc-maçonnerie te tango jeune Afrique akomi yango ke bango kuna maçonnerie na bango basaka na kati ya Congo wana eza bondoki basani babimisi Sassou Nguesso na kati ya franc-maçonnerie balongoli ye tapis rouge angwana mwana na ya memie sikoyo pa Kagame. Donc sikoyo komi sikoyo Kagame azali wana Poutine pa azali na kote ya Félix Tshisekedi ne wana ezali makambo ko expliquer na ba Congolais ni wana makambo ko expliquer boye la biso te que non awe ezana politique moko boye akuna awe ezana politique te na Congo ezana politique te botu ko sabata politique ezalaka na kati ya Congo te alobo lobela biso ki politique ezalaka na kati ya Congo pona nini babomaki Ojal Bandu pona nini babomaki Brice Kolela soki politique ezalaka na kati ya Congo ndenge bino ozolobela ngwana bozana lokuta bozana moyibi yo masengo tiaso bimina polelo bimina poisa Armand Mondiona bimiso na polelo bimisa na poisa osuki ndenge ozali wana osuki okosala récupération te makambo ngo ezali anani ya Laurent Sokoko et Laurent Sokoko a passé une poke siko ba miyibi nyonso tu ya Congo bimina polelo bimina poisa Félix Tshisekedi alobi bwe alobi yo Corneille Nanga ozalaki awa oko kota siko yo na Joseph Kabila pona bosala M23 na bino pona bo déstabiliser nga boko kokate e siko yo boy M23 na bino wana ezali nani azosima ngo ezali nani ezali Paul Kagame ale bo kokanga te na sina somba drone nanga donc opesi mbwambwa boy ezali kamonde ya nini ya coltan ezali kamonde ya nini ya pétrole ya ba minerais ezali kamba ba mafia. Donc Sassou Nguesso akamata Congo en otage akamata ba Congolais en otage maintenant ba Congolais complice ba ya kolobaka nini que non awezali na République du Congo pour ne pas protéger moto na bango mateli les yeux na lobi bien que mateli les yeux lokuta na bino ba journaliste lokuta bomoni awa nini ba ya okanga nani Audrey Lelo tango ba kangi Audrey Lelo ba lobi nini ba lobi biso to kangi Audrey Lelo to kamati ye Audrey Lelo to kamati ye kaka pona nini parce que soki Zeda TV soki Sir Makoso aya wa biso to kangi ye mais bango ba kumo linga ba kanga siko Sir Makoso pani parce que azamu to la bango donc bango ba kangi Audrey Lelo na place ya nani ya Sir Makoso maintenant ba moni Albert Lesemba kumo bimisa siko nani na polele na poisa Thierry Mungala lia kambongo na compte na bango alors que ba Albert Lesembo yo bazali na compte ya Thierry Mungala te mais yo Albert Lesembo ko ya ko yiba ba photo ya Clarisse Akwala pano ke nango wapi biso siko tombata kiyo Albert Lesembo le bigo bango ba zui bango na batala présidence moto ba zui bango mais ngwana yo ko yiba ba photo ya Clarisse Akwala oyebita la présidence wana ezaka mafia na kati ya mafia baliga ko ya ko boma siko Roland Levin tu abwe moto ngo akutaki wapi akutaki na kati ya la présidence wana ba memaki na avion présidentiel ya kaki wana donc eza mafia na kati ya mafia et Jacques Sokuya ça bimisa déjà mafia ngo bo kenda kuna la présidence kuna bakunda bato basala ka politique te mosala bango ko bomaka bato mosala bango ko liaka bato et sikoyo bwe moto ya yaka ko yemba ngo na kati ya nzembo za nani eza moto na bango moko o babengi nani o babengi roga alobi état major bo yoka elelo ya mwana nyau donc bino ba Congolais bino ko kosa su batote bino ba Congolais boza ba complice bino moko boza ba complice atako ba yemi bino na kati ba nzembo ko botala elelo ya mwana ya nyau ndenge ni bazo diksa bato na état major mais bino okangi matoyi bozo landa ko biso tozana président na bino na biso président na bino Sassou Nguesso azaka mafia à ciel ouvert azaka politique te donc ba ko sa bato te na makambo tio biso tozo ya na logique ya politique te bon le bela biso makambo ya Ojal Bandu akufaki ndenge nini bon le bela biso makambo Brice Kolela akufaki ndenge nini bon le bela biso na makambo ya moto akuta kufa kala mingi te oyo onyange oyo azaki na sima Sassou Nguesso o babongo babomi et maintenant siko Jacques Yombi opango ya ko bisanini alobi bakoyo na bamboshi ba yoka na kate
bakoyo na bamboshi bayokanaka te. Bamboshi eza banani babe mbosi bawuta wapi na Afrique de l'Ouest. Bakoyo bawuta wapi bawuta na RDC baza batetela. Soko yoki mokoyo aza motetela. Soko yoki mombosi balobaka mboshi te. Mbosi ezali abe mbosi. Bongo ça va guerrier, bongo ça va politique te. Donc tu vois ko ça va bato mikolo so tongo mi dit pourquoi que biso tozala donc ya kana ba logique ya politique. Politique a wapi côté. Ezade mo yibi ya pétrole, endade mo yibi ya malakite, ezade mo yibi ba minerai. Oh bongo ba kina ko yiba kana dolizi kuna. Oh bongo ba kina ko yiba ka kuna ya kata le pool. Mi yibi ba bimina polele ba bimina poisa. Ebo suki ndenge na lebaki na bino ko boko suka yango sigo bino bo suki. Bandoki ya Congo babimina polele babimina poisa. Bandoki ya Congo babimina polele babimina poisa. Yo bina malwemba nyonso tout. Famille ntangwe bimisi bino na polele na poisa. Bino boko violer bana bato na kati ya Pointe Noire kuna. Bino famille lwemba. Bosuki bozo wela ki première dame bosuki. André Rodriguez Luemba Bosuki, Grace Luemba Bosuki. Okombi Salisa Bosuki, Jean-Marie Michel Mokoko Bosuki, ba mafia na ba mafia, lokuta. Mibali lokuta, mibali moyibi, mibali escroc, mibali ba mafia, o bakena ko yiba ka basala ka politique te. Ka moyibi na moyibi, Bosuki nenge bino ozaliwa. Bozala Bosuka. Andoki ya Congo babimina polele babimina poisa.